Chantal tako tungito zonga nazaki nelo moblenge na swana yo Jordan azonga na ndako na monika mwana monika bana biso bana poto so baza vraiment un problème bakoka vraiment bomba ngote na tuni wana qu'est-ce qui va pas na otna wana bikana saka no ya rien non bref ça va na bité na maman na ngam na botio na bike problème eza ti na force ayo yebisanga o ya sona kina Jonathan ça n'a pas si makasi koyoka ke mutu mususu te mais ezande Jonathan mutu abimisi ba parole makasi boy contre leki nae dato koma bandeko afini muninga o bakwa nae kwa faire nae sali bakwa nae bien te bakwa nae zaneti nzela matadi ya est-ce que Jonathan y a vraiment la place ya finga muninga forma mutu nae Jonathan va na Bruxelles akenarati na Paris et pas mettre ka Benji pour ba qui est coiffé ça c'est plus c'est coiffé mais ça c'est un chirurgie yo muto va na Bruxelles mais il faut kende ce qu'on a Paris pour ba bongisa muto sinon pas ça va pas te maman nanga pe non na bi ke baza bana ba se discuter faut to bongisa ça te ke na finga mais yependa fingi likosi ya Jordan abite ke papa dikosi fani muto musika koko na bisa zaka nango Jean-Claude Azanango. Donc, ezanaka donc afingi biso nyonso afingi nga afingi donc afingi famille afingi te maman nebi kezama kamba bana mais afingi biso nyonso esali nga pasi makasi papa nekuta lobaki ya Jordan Jonathan ya kapeli soute na lobite baza bana tika to bongisa yango na ye te maman ibongo biso to kabana likamba bana isika bango biso mbaye to kutana esika bango bazala kite kuna yo na oya na kuna yo le na pondu oui mais il s'agit Jonathan suna moni na ogangela ça est en train d'être très fâché mais ngana yo maman tu a discuté jamais pour na bana non baza bana ba bongisa